bazalaki na premier degré awa baye pour la lecture nango pour bazongo ba leksango na Sénat yaya ekokende te ekosimba te tant que moi peuple je prends la décision na robanda ko yawo na bengi peuple te to vandia ce qui ba policier ba roya et robanda ka wana révolution soulèvement populaire et robanda ka mkolo wana ngenga na tena no piège na eloko yo Chilombo babimisi soki docteur wana se muyembe soki muyembe boshi soki muyenge boshi soki nani babengaka babiloko nani muyembe droite babiloko yo babimisi wana pona koyiba bambongo bapesa bango lisusu bambongo bamvama pona ngana lobi soki la police akoyawa ya turo yo au bien pona ngai corona n'existe pas en République démocratique du Congo. Et le Chilombo Alinyazo peuple congolais en otage. On est toza baumbu. Touta quelque part. Chilombo azwa achabiso na kati ya hotel moko, soit na kati ya ndako moko, a bétonné yango. Bozana service ya mabumu na bino. Bozana service ya bana na bino. Na ba étranger. Na ye Chilombo oyo azwaka bino en otage pour bétonner bino pour azako somba bino na mbongo. Parce que est-ce que vous allez penser à voter par banda ko sala makambo ndengo wana te parce qu'on dit pouvoir au peuple, pouvoir par le peuple, pouvoir pour le peuple au peuple. Mais si ko pouvoir ngo ba pesa, ba député bazo sala nini? Là lelo comme na poche ya Chilombo. Seni ya lelo est comme na poche ya Joseph Kabila. Bon, comment expliquer pour na biso peuple? Seni ya lolengo wana. Tokondima yango te na ba machine à voler, sont des voleurs. Tout batouana nyonso na tout ça. Tellement tout ça la soulèvement populaire, tout barré déjà route. Tout ça déjà banzete. Mutu ke tambola te, mama te kalipa te, pas de kuanga na bamboso koria kuanga, tout barré route batouana nyonso baleka te. Mbote journaliste. Malheureusement, on se présentait comme mon camarade qui souka Shawel already, pasteur Matea Kanda Moko Oyo Azana Pascal Quartier 2 Nazar résistant ya Lamoka. Merci moi Lamoka tout ko la basanga biso ya likambo eza kosala pina passe to sur troisième vague ya congolais en ici Koya bazoni ngaba confiner biso bakanga biso congolais o azali déjà komona passe na kolia na koluka balingi biso ba confiner peut-être que peuple congolais ni ko ikoloba na likambo wana na oyebisa peuple ndeko uti koloba wake sont des stratégies politiques sont des distractions politiques. Oyo bazo memela biso et pas ya Chilombo. Donc Chilombo alinyazo a peuple congolais en otage. On est toza baumbu. Touta quelque part. Chilombo azwa achabiso na kati ya hotel moko, soit na kati ya ndako moko, a bétonné yango. Mais nous ne voulons pas ça. Tolingi to assurer ceux qui a solo corona eza. Bon, eza solo corona ezali. Parce que na moni chitenge yesu akufi na corona. Corona et okende na Chilombo. Corona et okende ba député ba ministre sénateur ba toana nyonso mais pour na peuple. Na bamboso. Corona ezate. En tout cas on a nazo ko assurer aux journalistes, nazo ko assurer peuple congolais ba diaspora. Bisiko boza landa biso. Corona ezate na mboka ya Congo wana nazo boya yango. Et ceux qui toyoki lua wana ba publier yango ke troisième vague vala bon respecter ba geste barrière en tout cas ngana kondimate. Ngana ko banda ko yawo. Na bengi peuple to vandia. Ceux qui ba policier ba roya et ko banda ka wana. Révolution, soulèvement populaire et ko banda ka mkolo wana. Ngana tena no piège. Na eloko yo Chilombo babimisi soki docteur wana se muyembe soki muyembe boshi soki muyenge boshi soki nani babengaka babiloko nani muyembe droite babiloko yo babimisi wana pona koyiba bambongo bapesa bango lisusu bambongo bamvama pona ngana lobi soki la police akoyawa ya turo yo au bien pona ngai corona n'existe pas en République démocratique du Congo et surtout à la capitale bisiko ngana zali
corona ezate na Tchangu isika Chine populaire corona ezate soki corona eza corona d'ailleurs corona maladie wana etakaka batu ya mbongo et on atakenga pauvre na okende na poto ndenge nini na kozwa soin ndenge nini. Donc pendant makambo ya corona papa journaliste je suis sûr que eza na ngote tozongi bongo na seni na parlement toyoki bongo eza kondongana baboyi proposition oyo président Makambo apesaki bango bazolinga bandima lwa oyo andimaki kopesa nini okoki koloba na likambo wana. Badéputés sont de voleurs et là liboso na koloba na badéputés vous êtes des voleurs parce que tant que boza ko ya po votenga mais lelo nini bozo sala vous n'êtes pas au service du peuple congolais boza na service ya mabumu na bino boza na service ya bana na bino na ba étranger na ye Tshilombo oyo azwaka bino en otage pour abétonner bino pour azako somba bino na mbongo parce que est-ce que vous allez penser à voter par banda ko sala makambo ndengo wana te parce qu'on dit pouvoir au peuple pouvoir par le peuple pouvoir pour le peuple au peuple mais si ko pouvoir ngo ba pesa ba député bazo sala nini loi Lutundula moi je parle en tant que peuple congolais je ne parle pas en tant que Adolphe Muzito je ne parle pas en tant que Martin Fayulu je parle en tant que peuple congolais parce que au moment où nous souffrons Martin Fayulu azo souffrir Muzito azo souffrir Tshilombo ba politicien nyonso na ba Jean-Pierre Bemba ba Moïse Katumbi na bazola Milayi bazo souffrir c'est nous qui souffrons nous le peuple tozo souffrir tozo mona pasi alors na yango tango nazo mona loi wana seni tolobi efo ezala seni ezala indépendante seni ezala ya peuple congolais seni ya lelo ekomi na poche ya Tshilombo seni ya lelo ekomi na poche ya Joseph Kabila. Bon comment expliquer pour na biso peuple seni ya lolenge wana tokondima yango te na ba machine à voler sont des voleurs tout bato wana nyonso wana na biso pour na peuple congolais nazo yebisa bino to déjà position to déjà disposition ya koyeba ete mikolezo ya parce que tolobaki biso moko ete to ndako luka ba infraction moko voilà infraction première infraction troisième vague ya Covid-19 ya corona deuxième infraction oyo baye na loi Lutundula ya congolais bisika ozali tata mama telema to sala soulèvement populaire to barrer déjà route to tsa déjà banzete mutu ke tambola te mama te kalipa te pas de kwanga na bamboso koria kwanga to barrer route bato wana nyonso baleka te loi wana vraiment ekosimba te nous allons faire le lenge to sala kina na époque ya peuple congolais bisika tozali bisika bozali bisika bozwami na étranger ba diaspora to boya eloko wana ndenge to boya kana Rosar Malonda pas question nous allons barrer la route bisika nyonso to bandi rond-point ngapa to keina Kasavubu partout to ko barrer route ndenge to sala na Rosar Malonda et ko lekate to yebi déjà ba stratégie na bango bazalaki na premier degré awa baye pona lecture nango po bazwango ba lexisango na Sénat yaya ekokende te ekosimba te tant que moi peuple je prends la décision oyo tozangolo na camarade Lumumba je parle tant que Lumumba est nationaliste Lumumba je sais et je sens au fond de moi-même tôt ou tard mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs mais qu'il se lèvera un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux donc makambo boy Tshilombo akozwa soni na mbiso ya peuple congolais. Merci moi vous savez Lumumba ndenge babomaka ye Lumumba kufa na kanda ndenge nga peuple congolais nazala na kanda tozalaka na Kasavubu atambwisa mboka oyo mwa malamu mais erreur oyo asala faute grave atendeki ko révoquer Lumumba nde Lumumba pe na tour na ye a révoqué Kasavubu à partir de là désordre ekota na mboka yango Lumumba loba si Kasavubu aujourd'hui est chef de l'État c'est grâce à moi Lumumba et c'est là qu'il est ensemble mais lelo Tshilombo alingeti akende kozua ko ya Lumumba mais pour ça la succès pour beta tolo ya koloba ke ngai na à mon époque Fachi Beton Félix Antoine Tshilombo na kende kozua corps ya Lumumba na mimi yango na Congo mais non ça alingeka ça la publicité ça la campagne ekoya te soki bo forcer
ceux qui vont forcer, je vous assure, bon, mais bana ya Lumumba, tous conseillers bino, n'accepte pas, vous, Belgique, ne cédez pas pour ya Lumumba et Goyate. Pourquoi je dis ça? Etienne Tshisekedi, le père, avait contribué à participer qui Naliwa ya Patrice Emery Lumumba et à Kegoye Bengaye les crapauds maîtrisés. Mais n'engani ni lelo mwana oya okende oloba kena kende kozwa korwana ekoyate ba démarche ozosala ekosimba ata mukolo moko o te biso peuple congolais totelemi tozo ko appuyer bana ya Patrice Emery Lumumba donc nationaliste oyo Lumumba alobaki te soki na bosolo na kufi makila nanga esopani na mboka oyo soki nationaliste pire avandi na ngwende te rien n'ira en République démocratique du Congo et c'est pourquoi tozo subir ba conséquences si nous souffrons aujourd'hui et ça maloba ya Lumumba maintenant il faut chercher comment okende ko bonde la Lumumba isika oyo yazali soki bo memie par force moto volka egoya na Kishasa etango egoya na batu moko boyo yo yebi journaliste mais pona nga egoya te or ya Lumumba na Congo na avion oyo bocha ko volka ego panza ngo likolo ebembe chenti second eza na Belgique oyo nzetende bayela biso so ibo kanisa ke o wana yete donc na kokota kuna te donc naza na mutuna oyo tuninga pona liwa soit ko mema ebembe ya Patrice Emery Lumumba ndena inana yebisa yoke wana ezaba distraction ezaba coopération pour Chilombo oyebi soki amemi yango penza na bosolo ya oyoka wo udi umona ye uweza nyonso maloso balo aya na ebembe ya Lumumba non ça sont des campagnes qu'il est en train de faire. Tokondima yangote bana Patrice Emery Lumumba ne cédez pas le corps biso tozozela soti to pesi mutu moko pouvoir ya solo yenda koyela biso corps ya Patrice Emery Lumumba peto ko chaye na esika ya kimia que son âme repose en paix parce que au moment où je vous parle paix ezate na Lumumba azana kanda mwana oya Etienne Tshisekedi qui avait participé assisté à la mort de Lumumba si comme mwana aya mababe tata na yo Rolanda te président Faye coordonnateur à merci beaucoup ndeko journaliste les amis tuna oyo zo tunanga tant que peuple mais les amis tuna msuso na répondre ote mais nazo répondre autant que peuple Muzitu aza mutu netinga Fayulu aza mutu netinga mais baza ba leader biso tozolanda nazonga nano muke na sima natuna Adolphe Muzitu tango Kabila najizenga balingai ba signer bako bazala na bomoko mais batemwe bazalaka biso peuple congolais pe tozalaka mais soki bake ko signer bako na bango na bayokana na nkuku ça tout Fabiso Toyeba coordonnateur Adolphe Muzitu en tout cas na kozala na sengote président Martin Fayulu président élu en République démocratique du Congo na kosepelate Muzitu lokolo zawana ozana makanisi moko boyo yebi na kotanga te bisiko to uti Fayulu pe bisiko ye uti ozana mentalité moko boyo na makanisi moko mais na bozo makanisi ya Fayulu le président élu et l'ancien premier ministre, le vrai premier ministre de la République démocratique du Congo, Adolphe Muzitu, aujourd'hui coordonnateur de l'AMOCA. Yakozo Makanisina Oyona Oyo, avant Bossa le Loko, Fayulu commissaire de la terre, Muzitu commissaire de la terre, parce que vous êtes les vrais jumeaux en République démocratique du Congo. La population, vous vous soutenez de loin ou de près. Boyo Kanano Biso peuple, Botuna Biso peuple, avant Bokende na dialogue, avant Bokende na négociation ya makamwana au cas où ceux qui possèdent yango ndengwana biso to yebate vraiment et to sepela te yango na lobai pona Lumumba yango na lobai pona makambu ya dialogue balingi basangana ngai naza contre na Chilombo te naza contre na pouvoir na yete mais naza contre na makanisio eza na mutu ya Chilombo makanisio eza na mutu ya Fachi Beton
yango nde naza nango contre Chilombo aza ndeko na nga na Chimusoni mais na molimo aza satana Martin Fayulu eza yo te olobaki ete on ne peut pas négocier avec le diable keba na mutu oyo bozalaka na ye botambolaka na ye sika moko bolalaka na ye mbete moko boliaka na ye sani moko soki akimi yo alingi ya kozongela donc abosanaki procédure borataki na mutambo ya union salité awa bazoluka bino lisusu bon je ne sais pas c'est la politique confidentielle oyo nga nakokaki kobenga mais mpo na nga peuple nasepeli nano na esika wana te. Nous voulons d'abord la révolution et le soulèvement populaire pour que ceux qui makambo ya dialogue bamindele ngo bayoka so bamindele likambo ya Congo il faut étranger aya kobongisela biso non mais biso moko senga na zana mwasi nanga na ana problème na osenga teke mutu mususu aya ko régler makambo ya mwasi nanga na bana nanga na libala nanga donc na makambo ya Congo il faut mundele ayaka aya kokota biso moto o résoudre na makambo ya mboka na biso. Dans quel pays to banda komona c'est Chilombo qui a mené la dictature dans notre pays en République démocratique du Congo qui fait prendre la population en otage. Nous disons non. Ba diaspora na yoka jete Chilombo ya kuna na poto asuba mbongo belé ba $10,000 bazo pesa bino ba corrompre bino le kola bino ya zwaki pouvoir na COP akende a coopérer pena bino apesa bino mbongo pour neutraliser bino ceux to yeki bongo de loin ou de près to unyata bino bon plus 243 99 3895 plus 243 82 31 78 324 Benganga Kombonanga Pasteur Mateya Yakanda pour la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Tinego Zalatena Titenge Yesu. Que ton âme repose en désordre. Merci beaucoup.